touché Kimbangu, a touché Kimbangu, Simon Kimbangu. On va président nous sommes morts kabalekara pas ba ebike Kimbangu c'est qui ba na kamba. Mais asa la mbiye, asa la moi tellement tu beleur. Ba tu me sous c'est pas poisson, atine taba moi que tu ba taba. Akela ba tu wana ba réveil wana. Ba potana alinga yeba batu moko mais alors touché Kimbangu jamais. Bende matoi. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Parce que ce que vous voulez m'en fallu, vous avez une limite nango. Oh, Milabé. Yoma contre Fali. Milabé. Non, on a procureur. Non ça, tant makambo. Si le procureur, comment contre Fali? Na kata monde zokende. Ceux qui vous ont ça, il y aura pardon. Il faut savoir que mingi côté Fali. Il voyez nan. Hein? Yenan. Oh. Même mutu na yote. On a mis procureur. Tant c'est pas qu'on a procureur. De quoi on a fait ce mot de Milabé. Tant sauver cette mission. Milabé. Yo il n'a Fali. Donc il est bien. Au moins. Non, c'est c'était maintenant bien c'est il n'a Fali. Parce que ceux qui m'ont donné la Fali, il faut ça. Non. On a ça procureur. Donc yoka. C'est la Fali de la musique qui. Alors on comprend. Pendant fait comprendre. Nazo bundelo komoko, nazo baninga tango kokie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Yo sote pa. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Mpe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi gene tolo bela vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papi gen tolobe la vie en gros Jenny papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est impérateur de Jaffa ko faire des Frenchman papi gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te papi gen tolobe la vie nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobe la vie ne. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzi, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo,
aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Yuniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Estrade, 92A, 9300 à l'Ost. Et 15 Estrade, 52, 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 30 53 860 390. Yuniché Banzé, la fleur du jour. Yuniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo pas pas bendier. Et pas balibani. Awa chez Maman Yuniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Maman Yuniché Banzé. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele. Bon, ça a décidé. Bon, c'est là. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, les pasteurs, moto na nzambe, il y a des moto à battre. Donc, moto nyo soza moto na ye. Donc, les autres ça va ça là. Aux ala moto kana yo ngo tinda, au moni Agence Assir. Donc, ce qu'on va bien Agence Assir, c'est que venir cirer les cas. Donc, c'est biloko na yo et comme atina destiné, au moni ata tonga ebungite. Pour biso respectable le rabato. Le rabato ça biso te. Biso ça musala to memi ngo tina kini. Oh etikala kina maternité biso comme ça on tina Kinshasa. Mutu kana yo ba chango comme tina Kinshasa na agence tango zo kita ozumbala moko kei. Donc ozala posa robenga biso numéro na ngai ezali 06
29 25 27 06. Nous appelons à Paris, nous appelons à Saint-Étienne, nous appelons à Lyon, nous appelons à Chambéry, nous appelons à Nessie. Donc, si vous avez un poste à Bisso, vous avez l'agence Assir. Alors, on peut se faire un numéro, il y a un bon camion sur Wana, ou contacter Bandeko Wana pour te faire un grippe à Malamu. Na Kishasa, tozali na Makanza 66, na commune Ngiringiri, direction Chaba Makanza. Donc, ce qui est à la fondation Pierrot Mavinga, ils ont des places de quitter là-bas. Topesi binombo te partout, beaucoup disposé battant, yakolanda biso lisusuboyi à travers tout le Belavi officiel. Merci de votre fidélité, merci de la confiance. Bolingo bozala kanango. À chaque fois biso na bino tozala bandeko. Voilà, donc awa naza ko inviter tout le monde de bien vouloir vous abonner massivement dans tout le Belavi officiel. Lo nazo yamba pona bino procureur Firmin, hein? Firmin yemoko akobakisa pour alongwa na camion comme bena procureur Firmin. Nazo yambaye parce que makambo koloba ezali za makambo yayi na pa loba. Washington Grand Pays d'Amérique, merci na yo. Émile Bamba de Zurich, merci. Jerimbo na Canada, Didier Yi, merci na yo. Platini Chipamba Platini, merci. Et un grand merci encore na Patient Ilolo Patient aller-retour Karambongo. Voilà, na yambana nous procureur, voilà, moi nga na mesa minga camionnette mais on a changé na comment na ene akoma procureur Firmin, hein, et voilà. Merci. Monsieur le procureur. Merci. Bonjour monsieur. Ça, bonjour Papi Gen Tolo Belavi. Donc vous êtes grand journaliste oyo to bandano pardon, to bandano ba mbula ebele. Oeli sarate, o lukaku ba activité yo ozaka position na yo wana. Oeli sarate intel aye toke boy donc vous avez un esprit na yo mulinga ba tout quoi. Donc ça la biso ba te belé solo to koma boyele le zayo. Donc na pendant na benga na lomba on passer fona ça la droit de réponse au Totolanda. Oyambaki elongi mouton na zo bango bien te pour elongi na monya on na zo monter sur la congolais mais pour so elongi zo mona na te congolais ou congolais te ba benga mutumbala moko muyaka. Oyambaki muyaka moko ala mona zo benga nani muyaka moko boye ozo benga ozo benga prophète so ke zeke mbuku penza abetisi ba oyambaki muyaka moko boye comme on a un prophète ezeke mbuku soit prophète habité mais nakanisi bakimbangiste baleli omoni tango yambi mutu avant la kota na pesa nango papa Simon Kimbangu Nzambe na pesa bambote bele kota zanzambe la ngai makando Ezekias mboka lingite yango. Merci beaucoup au bepsa ngai te au pertivenga te en tant que yambi ngai procureur Firmin Fondé ministère public oazo kata makam oazo ngarasimate o na ebisio et route à gauche ou à droite na zaku na mutute donc de la zawa ceux qui mutu o monique alingi mabe à l'équipe côté o ngai na lingita leka akuta na ngai mais toza na matanga moko munene na ko fait le grand frère à quartier à Banda les anadei donc na Suisse de la petite d'abord mes condoléances dans la famille il y a dada bongo le cerveau bleu de Genève petit frère na au Pikaza grand na pe au Pikadongo Zimbo na ba courage belé na Belgique na reste dans Suisse pour la matanga voilà maintenant ça grand frère en plutôt soigné trop na Facebook na boire à kepe à piquer crise cardiaque à confi maladie bela ta bela nzambe vedada nzamba zala na kotoki peut-être matanga mususu entraîneur na ngai kachera mné na kofi na Lubumbashi na petite na famille il y a le grand kachera ya muntu bulai na Lubumbashi bawara bakatiere tout na Lubumbashi kuna bolela epenza wana entraîner na biso format biso na bazinové ba rems ba showman boa donc ba zakul donc bolele penza kuna Lubumbashi ya muntu bula okeka boye nzambe ayamba yo penda kwa donc eza pasi pona ko kenembala moko na pesi grand frère na ngai Viewade maître Monzone na Espagne ba prêtre ya bandalunga sinkini ba konzi bafela ngai kuna bazakuna pela pesi Nadine Maifuila Gauloise ya Tongo na Bruxelles to le cannabis penza ndingo moninga pena na kanda parce que bakimbangiste ba même femme tout tel to va na palais des missions koyi ba téléphone zolela Florence Mbola leli mais komba ba okelina papa Siboki Mbangu dia ba toucher li ali puta ba toucher kaité ba toucher balogi donc vous savez les missions à l'équipe na okakati
eloko esalanga mpasi papi gen bato bayebaka yo te ya tozo makambo mpa na yo kaka biso makambo ebimaka kaka yo so okangi yo okoloba moto bapoile so moto alandi elengi na yo mpoza moto moko okokolobisa motu okomatisa moto okobambe na mabele papi gen na boyi te yo so okangi donc yo moyebiki ntina covid kutu nga ti bato 26 bafinga likolo na yo parce que ozwanga okali donc yo mpo na yo eza elengi mais c'est un pasteur ntango azoloba makambo na ye azala na limite ntango azokende suso kote ozokende batumboli yo te tala maloba okende kote mabe nalandi ye ko donc bato tu bapriere mpo na ye baa bato te esalinga mpasi nga nakipaka nanga te touche no bato oyo alobi ye aza na mission oyo nzambe atindi ye mpo ya kobimisa bana nzambe oyo bazokosa bango tout à l'heure yo obike non papa Simon Kimbangu azalaka nzambe obi bongo te merci est ce que azalaka nzambe ya solo merci omoni ntango nga to oyebi nga bien na mashaka bamo te ntango nga lelo nga na wuti même na lelo nga na nga na kufa nzambe na nga oyo nakumisaka nalelaka ntongo mpoka papa Simon Kimbangu asalaki nga lelo nakota koma na bima likolo na ye mutu tu azala mutu tu donc nabi bamisima bana bango yesu azala nzambe te aza prophète kaka mutu na mutu azala batu na ye parce que yo koma lingo kota pa ya batu soko boyo no Simon Kimbangu zala calme mutu apeki sauter batu tout donc ye pona ye batu tout wana pane basé le côté en plus nalandi makambo na ye aki chauffeur a Denis Lesi oh non en tout cas obeba na Denis Lesi pona mutu kaka yo azoka mutu kaka ye na ti yo bolo bana Denis pona ye parce que bande assassa Denis Lesi ka on a plateau na yo azalaki non c'est pas bon asa chauffeur loba oyo zoloba est-ce que makambo ko kabolanga na batu oui accompagne mais oui bamse swaka tant on a plateau na yo ko okimi dossier mo beteleka solo okimi a route yo bamse okimi baka dibaka oza misike otala ko pe intérêt na yo bamse moni boyo okimaka mais ngaya nga okimaka te so mta ye abiki leo na ye ko sola procureur firmer vonde tikaya ah bon tika ya paro tika na so mon azo peser na roya so la nzinzi na occupé donc c'est ça donc aleki na plateau na yo awa a traiter na mona nga traiter ba pasteur tout au finga na finga et le même na Evan babi a chauffeur ya Denis Lesi mo ka lobango yo mo ka lobango na landa ya lobake a ki peta Denis Lesi donc c'est rien peta Denis Lesi te baba yo mo ko la vienne mo la ko zape muyakola monya soki wa kozala yobi ko mais tala batala na bien toi la poto tala nga zali déjà mutabo ko l'excès dans plateau te asa bien te mutabo asa bien te ata tinate ata mikatela la bon to eza surtout sur pendant que na kelongo na zoya mais a on a la kanda parce que bakimbangise baleli biloko le pour bangise oko on sala tout on t'a vidéo wana oka salina yo on t'a la biso ba batu ba mona ba bateke procureur tala ko toucher muyaka batu ya soki Ezekiel wana batu ba mona te na sola pardon sola na ligi pendako ba ya keze kolo abika ba ya tonzo ba ya keze toujours déniquer kolo mo te ezala te olobi oki nga bien obi tala sola ko na zonga simate na bengena ne muyaka mo so ka ofingsa na sa ko kuna te olobi toute façon c'est pas merci mais na tchelo na lo o isali bakimbangi c'est pas si même Doris Naziri qui batu baleli sona ba weko batina nkamba batu baleli comment otiki batu ceux qui Branham okeba mbi okeba tout okena ba bostra kena okuna mais ko yate pa ya bakimbangiste ko twana zaka point yete soit que mutu munene to compagne asa mutu mukiaze loko ta plus na mo lemisono akobebisa chez na yo un pasteur soit ça passer dans l'église wa muta pauvre un pauvre malheureux un pauvre un chômeur avant de critiquer Bakimbaniste s'il te plaît maman lobby pardon pour ça besoin de rectifier pour ça là merci beaucoup non mais soloba so que je marchandise na yo akokutela nanga makambo akutela nanga ya ko bele so dem so sola ndeso la la barate so za ndako mo na habiter mais lelo kotake pas besoin après ils ont réponse question ils ont pas réponse mais bateau ba oluka et moi biso sala ngate ba ngangisa nga kuta nga violence ba ngate mais bateau ba o ba tomboki
Merci. Parce que merci. La ligne avant la quota, oyo ka passe oyo, yoki et ça la passe ming makasi. L'inspiration est plus que la parole de Dieu. N'est pas le bagage Simon Kimbanga Mouli Moussam. Donc, ça Simon Kimbanga Mouli Moussam. N'est pas le bagage c'est massa, c'est pas ça. Simon Kimbanga, Simon Kimbanga, Bakimbangi c'est ba croyant déjà que non, c'est lui le Saint-Esprit. Comment lui papier peut-être que choqué na bi Simon Kimbanga c'est un faux prophète. Ba tout nyo so na Congo comme ça Simon Kimbanga ba Bible té. Mutu lokola ngana ko comme ça Simon Kimbanga té. Baza ba démoniaque. Mutu yeso oui, ba tout nyo so ba comme ça Simon Kimbanga, un vrai prophète, ce sont des démons. Ba ko kende li fait tout. Omoni papier Nzambe basala na moto Yesu demande toya to fanga toye ko défendre Yesu toye ko défendre muté même nga so moni un jour Simon Kimba mulimo sana benganga anathème laquelle nga mabe bakimbangu sino na laquelle bango mabe bazaba anathème bakeli felo Simon Kimba Bible mtelbengo ngate apôtre pour la Bible même ange alikoro soka yeli bino makambo biso lobite ala kele mabe aza anathème bakimbangu sino babranami seigneur bazaba anathème Branham Simon Kimbang bazaba anathème laquelle mabe bakeli felo yo ndimaka bata ki en fait ndimaka Kimbangu te ndimaka te aza faux prophète parce que un vrai prophète a tika la trace à bien il a tika trace à mabe c'est un faux prophète en tant que c'est qu'on a na bien nzambe lo bisoza na nkamba papa omoni papa okomontango c'est là pardon parce que na katibu obita obinza meso na nkamba olingeka po ya finga obi yuza journaliste ko ngate na yebi yo tika danse yo papi ken pourquoi nganga o basaba ba mungu apo mutalo ba mabe non mais yo be nzambe yo so be ba mungu nzambe na bien te na pardon na bien mais là yum de sanga na bien pourquoi le bien moi bongo yo isa aza nzambe na tika yo boy right so awolinga sani po finga kaka calme zano calme Boniko, pour ma TV comme la mission de télé. Respect, la père spirituelle, non, donc pardon. Respect d'abord parce que quand on se stade aux Kenyans, ils ont pas tata na yo. Nalobia, na Olanda ok, na Olanda mais comment on tika mutaboye? A blasphémer ndenge wana zo tike. Nenga za ko traiter Simon Kimbangu ndenge wana. Prophète zela pour ababatu nyoso tout obandimelaka ye batu tout bandimelaka ye le 6 avril faut comme férié mais c'est qui Kimbangu ali puta même Denis c'est tatane Denis c'est moi no ceux qui mbuko tatane Denis sandima Kimbangu tout le monde a Kimbangu mais pourquoi ça lié nini regardez ce temps on a babatu moko aux armes de sentimenté télémela ye mais pourquoi parce que Kimbangu yena Kimbangu ba wele nini à côté de ma camona yep ah la carte pourquoi à traiter ma pasteur pourtant chose à problème dans batatangi wala Hollande oui mais Kimbangu ça donc akana Kimbangu oui ba tumsu na bate eloko yo oui ba msu bazo komi loka ozo komi loka ba osalo ba beba Kimbangu c'est ne ba ba musulman ba sakana ka te faut tout sangona ba les ba boketu ba telemela Kimbangu et sukaka ba ndako zika ba église de Panzala moi tina ba ngola ba monde entier au moins longyo ba ko tsango ba zela et longyo faut ba tsango ba mona ye ata ngai dazo ba lobie au moins loko ya luki oyo atie makelela wa aba za pré na moni ba obato bengi ye bona ba na ndi wa partir muso to nsima mais ndeko na papi ken un grand journaliste bantaba boye so bango so abete faut que c'est mais c'est un tabac et loko na be eloko yo mto bimisi et pas outi ébalité so lobi na pa outi wa papi ken to fa 5 6 to monaki muto te a toucher nzambe te ko finga te a toucher na ça yo c'est la blasphème a toucher pardon o critiquer après loki biso un simple mutu enyama zoba moko boye yo zela 5 à 6 avec muto a outi wa mais ya fingi te na lobia o ya saliko o moni o ngalo bimsako o ya sali penako eleki makasi na ko fingi s'il te plaît akena ba bossa na ya sakala ba mbiye ba Moïse ba Denis ba tout Kimbangu a rosima Kimbangu te Kimbangu zani o ya ni Kimbangu parce que ils comme 3 ou 4 Kimbangu wa bizo lobia Kimbangu comment Natangiro yo za kota 26 na bisana okombo mo yo za kota 26 yo za kota oye biko te oye daza na kolinga okena s'il te plaît Kimbangu aza moko Simon Kimbangu
ko bakisa te na belongo lukawa ko ba na bisimo kimbangu bo te désolé na lobi ya yo suis désolé dango te elo senga yoko omoni mwana muya kwa utiao muko na lobi pardon tango yeko loba mama kimbangu pa la kele biso mabe pe abi kimbangiste a kotali felo abi simo kimbangu toli felo non tango ba osale mabe na kimbangiste aloko ba rab tango ba osale mabe omoni plateau omoni mikoyo bomisaka bato mikoyo to beta bakali kala tel kwa mikoyo bakanga la vie c'est une chose omoni mikoyo ka to le garo ngaba dans ba menace bele kwa mikoyo saka na te oui na bi otira mutalo bala nenga lingi mais a retouché bakimbangu a touché kimbangu simo kimbangu on va président nous sa mboka balekara pa ba ebike kimbangu seki bakana nkamba bandimi nzela musika kuna ba kotiti na terre jaune ya fana mutapamba pamba alors boire ba mbongo un pauvre ata l'église te comme cette église là non l'église là mutu mutapasi bo mutapasi ozo sala ye parce que mutu sala lokoti ye bien et loko non ebele dans cela ni dans cela na métro na balabala abisi azandani c'est moi azam tu pamba faire transpirer na lobby na comme ça de lesi son note et dem crimo et loko te etika ko asaka na maboss na ye obi nyamo yoko na lobby mais asaka na mbiye asaka na te ko te belot baba jom so so poisson atini taba mo ka tiba taba akena baba tu wana ba réveil wana ba potana alinga ye batu moko mais alors toucher kimbangu jamais Benda matoi. Nalda bakisi ba to benga j'appelle. Donc toujours, j'appelle. Donc cela veut dire dans une menace bato kimbangu. Menace yo o sakani na prophète. Moi ba komenga lokolo sakani na prophète na peso 6 mois kufa. Frère, na yo prophète no kimbangu na yo déjà kimbangu sa kufa yo mto kufa. Nga Yesu azali, nga na Yesu na oketi na ba âge ba 80 90 parce que Yesu azali longonanga. Donc cela veut dire papi gen et nous la église wana zakabat. Papi gen Bake musika te na boele Yesu ango. Papi ken, to fanda na kisasa contre ba Yesu te. Ah bon? Mundele le na Bible, to fanda kuna za kimbangu, to fanda ba koko na biso, te ba Yesu te. Yesu ba ke ba yo tuna question. Bon so mutu na kimbangu so bozo ndima Yesu. O na ba film na ba livre. Yo na livre na ba film, zo ba moko boye. Yo landa donde zo so ba komaki, yango yo ko kumisa. Yo bo saka msot. Israël yango moko kuna ezali kuna baboya ka Yesu ango. Oza ntaba. Deblo so donc obi tant facha so ndima kimbangu. Kabilo ndima kimbangu, ba Congolais ndima kimbangu. Ka ba ta réveil wala mke, ba mo boya kimbangu. C'est pas bon. Yesu oyebi ayebi Yesu pa. Quand la comité. Otuna que soit bien. Peu courage à répondre peu. À répondre peu. Non, na tanga kutanga. Mais muto tanga so commissaire so planaye. Mais non. Oh kimbangu mambasale monani ala musibatu kimbangu seba miracle ya ndenge na ndenge batie na tono kimbangu bati ba bokele acide sibo kimbangu mais loko ya pa oh yambia wa sentiment micro non asa la maîtrise ale kami pa na yo ko critiquer batu mais kimbangu face à la limite tout na bien potanga na tout ça bien la mec d'ici pardon à la problème à Koufeli s'il te plaît s'il te plaît Koling Nabia, Azala Mpanzi Tika, parce que la sous-section Temate. Mais là, Nabia, pas papi Tika. Donc, Makamo se fait l'ango au Joa lobby, au Mouka lobby. Dans le lobby, hein? Tiens, attention, la copie. Tant que les gars, c'est là que mais personne peut en aller. Ok, merci. Merci. Nabia, tant que le bas, tant que le bas, ma propos tenu, il y a quoi engagé à Yoti. Mais faut d'abord propos. Non, mais c'est là. Mais il y a finalité, il y a le big non. Nabia, ce que nous avons dit, non, au côté du félo. Abio que non. Ce qui pona yé aboya bi kenon mutana za nzambe te pona yit alo biango siko na pesa ofinga yo ya ka prouver biso que non simo ki mba par exemple en nzambe tala sala boy tala za boy tala za boy mwana parce que ofinga te mwana oyo ozo satima micro alo abana musala mo kava omonia neti ngala bi chat ma pauvre je ma sala kombo na mona ke l'église na mona ke chat ma be chat ma comme na micro et loko ko ta uti e bete yepsa ya uti kobenge loko te auti amu ya kwa uti muku auti yepsa yomto auti avo aya pa na mona na uti abanda kala wapi tala mabiboy zela oui na uti na ngai susi na ngezali yo oya koloba ke no tamba kambo alobaki ça dit yo pesa biso contraire non po yo abike no boko ta lifelo abike no bino so bolandra simo kimbangu bozana na libungi
Merci. Abiki non Simon Kimbangu aza faux prophète. Na place à Kofinga. Merci. Na place à Kofinga yo bandi yo siko la tête. Merci. Siko fanda pinanye ko. Abiki to kota lifelo. On dit mepe. Siko amonyango wapi. Yem to kolo lifelo à la clé lifelo. So la pina ntamta baloko azane le côté. Aye makolo awa ti aye la trottinette ti baba tout kuna la porte de Clermont. Ayo la vous katanga pour niko. So yo la solako. Comme na tango ya solo bake. À maudire, bakimbangiste. Tokota lolate. Est-ce que yepsanga un simple mutu? Makambo zo est-ce que yo o kokango makambo zo luko kokango. O mu yakwa lobi. Te na bi makambo zo luka na exact. O loko pa to loba. Makambo luka na exact. O marchandise na yo na lobi ya o so aller procureur Frimé Vonde. O procureur ministère public. Pas la ngai na sakalate. O moni ngeza sawa. Elo msoka ngeza. Nena ba ako. O moni ye. Au moins tant de temps là t'as la bien pour qu'il m'bangi c'est quoi na porte il y a France bazar remonter nenge to cha vidéo na yona pour le bazo que l'ongné bien si quoi le baki mais tant ngai procureur na leki moi la papa Simon Kimbangu na leki o appelle ça ma vie appelle ça ma makambo na ye batu baleli ba kutala ngo vie na combien de danger. Arrête de porter avec un se plainte. Non, soit l'autre. Quand tu as un thé, soit tout à l'heure, tu as la racima. Attends, on a sentiment. Soit là, il y a un réveil, il y a un rakuna, chauffeur à Denilis. Oh, il y a tout ce qui m'a dit, c'était. Oh, mon dire, bisso. Quand tu as fait l'eau. Non, il y a un moussika makasi. Pas au menacer bateau, ba bengiye, au menacer bango. Et l'eau. Ah, donc, maître. Ah, maître. Ah, ça va rater. Asa maître, passer maître. Nabia, yo ebiete. Am quoi moko nabia. Si on yo ebineni ke ba tu ba benga zo mena c'est bon, oui bien on est. Parce que n'émission ka yango yima lobiti. Yé yima lobi out. Ali bien pas la yote. Tant ya mi mutu, ma on se besoin kate. Kamela kumba to sala boy. Procureur. Oui. To sala. Merci. Positif salibé. To sala boy. Ouais. Yo confirmer biso que Simon Kimbangu za Nzambe. Nazo talo bena longi na misu. Batu bazoye nazo talo pena la misu boye na simina kombo na otala yo Simon Kimbangu oyo kakawana ya la musa sala makambo ya gauche droite asa Nzambe eloko zo boma batu zo boma mboka bango yo ndi bato yo tango bozo ndima teke ye Nzambe ya mboka ezaka na bitumba omoni l'État me comprend déjà que c'est qui Simon Kimbangu. Parce que entourage de Sukoyo, ils a pembeni, bamangombe belé na Congo, baso ka mbrouillé. Soka ka bafandi ba l'église na Congo. Président Betty Liboko, awa parti catholique, musulman. Ba musulman na catholique, ba Kimbangu c'est ton ni masco Kimbangu za Nzambe. Omona makambe belé na ba guerre wana aussi là. Non solo na yo. Tala, papi ke solo ngala mona miracle belé, tala bela combat Kimbangu. Na mona tango nazo bela Kimbangu. Na kutana mon belé mona nga awa mona mama belé. Kaselonga ya besoto sonder. Merci. Mais oui, ton solo boy mais obligé faut la que pendant la procureur. Na za muta YouTube te na mu baba muta matala te, na za ninga za procureur. Un procureur, il y a pas qu'à Kalamou, il y a pas qu'à Matete, il y a que Senso, ministère public. Ça veut dire que le ministère public a que droit procureur de sauter. Un procureur, c'est procureur, c'est procureur. Mais tant que ministère, il y aura oui. Au moins Makamudi. Non. Makamudi au moins na l'église Kimbangiste. Oui, son na ça. Ngale yo ebinga to. Na ko sa témoigner pas. Na muta ko fati. Temenga ebinga. Tika ko, tika passer dimonga bu na pesio mo. Na ebi o chamboe ba. Papi te ndenga bien. Papi kotsala na mbweba te. Papi je vais soit dans makambo. Dabia, s'il te plaît. Pour la yebi bien. Tu vois là. S'il te plaît, pardon. Tu comptes en piste sur la tête. Voilà. Nabina o bien que mutu a uti pana yawa. Alinga libakwa beti. Ale kasenga pardon. Asenga bolimbisi et pas bakimbangise. Asenga bolime pas Nzambe. Simon Kimbangu. Na so na yo. Soki mutu asale ba Denis Lesi, basa ko yeba Simon Kimbangu. Basa ko ndimaye. Tozu le 6 avril comme férié la Congo. Asa mutu mukete. Férié les a yezouté, férié les a ministre té Mobutu. Férié ba pesi férié ya Kimbangu. Ça veut dire que na bazo ba que c'est qui
Aza puissance soit déjà toujours. Mais toujours Kango, il y a un mobile à la Congo, il y a un Congo pour se faire ça. Mais Bata Boende, chance Azane, soit tiens la Mukili. Aza c'est que 0 virgule. Donc ma caméra va Rolanda monter. Mais bateau ba yebi ba occuper. Parce qu'il y a fingra bateau. Il y a un fingra bateau surtout à critiquer tout le monde. Donc Azane muto balanda été. Mais biso ba kimbangiste à la limite. L'église aime autant un peu combat Jésus. Lobby. L'église qui mbangisa autant un peu combat Jésus. Nous autant à Kimbangu. Nous assemblée à Kimbangu. Nous sommes banga. Nous assemblée à Kimbangu. Donc combat Jésus autant à. Nous sommes banga. Nous assemblée à Kimbangu. Moi nazao. Nous assemblée à Kimbangu. Nous assemblée à Jésus. Nous assemblée à Kimbangu. Nous assemblée à Mozaïchi. Mozaïchi. Mozaïchi yewana. Yali colonacé. Donc yesoka yawako. Aso la guerre na bango. Yaba église à réveil. Assis là na bango. Wala les églises à réveil. Wala ils asala makambu. Yako sakana te. So moni même. Ba réveil ba empoisonner mangongele. Mangongele hôtel histoire no beti mangongele c'est pas en parler Kimbangu masala mangongele kufa na 34 ans mangongele sala donc Kimbangu ba tu ba poisonner kaka église de réveil oui et non qui passe à ce pelaté ne va so bengue anima rando guerre na ba Kimbangu c'est pas bon ko toucher ba touter o ba toucher oté ko provoquer ba to ba provoquer té nzamba lingaka bon oté na mona makambu ba provoquer té na banda bato ta bala ngwe kanga bala bato ba provoquer té pa ba question obuka loboko parce que oyeko luka yo moko itumba o nzamba lingité bato solo le côté neti ye asa na sentiment miko ba bike ngana yebi yo yo so so mutu na oko olongole ba poil olongole ba to isa di soso o so mobomi olongole ya so bono bien azo sepela azo yebana oui ayebani likona yo ok na ba guerre na ba ngefana ba likona yo ake batu ba yebi pona yo bazotala ye mais ake na ba église wana msuswana mais Kimbangu te message est passé à moi là soit lingi be prison de ngana ye supporter Papi Gen tant vous tika loba ko yeb sanga de deni tant be ngase mu yaka moko bo eloko te parce qu'on peut savoir adresse église ya ko ça église o te sola ça église en église quoi siko te sola il te sola pasteur aso boka babanga so senga pese mbona na mission wala pasteur so yeb sanga yo bonga ndé l'église abo o tuninga question à répondre merci o tuninga atuni non mais il y a une association voilà à travers yé groupe ça yé pour pas dans la association monene we sunga rabatu voilà alors si on a parti on a big te pour senga wana comme yé non un pasteur a ko senga bongo te biso ba ko semble pas na yé pour pas soit kuna l'église wana un pasteur faut senga pas Jésus te nga zolola pas Jésus après c'est tout aspo abi na social nga awa na komi boye ko la Jésus mais Jésus ça il côté pas na yé o ko déranger batou tu vas sembler Kimbangu bazo zo makambo lingi c'est ça il y a aussi là mais on boit batou voilà parce non bon ko boire batou il ça non pasteur azo boire comme qui avec sentiment na lobi hein non ça n'a pas si Kimbangu c'est la lingomba ya nzambi lingomba ya nani hein Kimbangu c'est la lingomba ya nani mais tu vois Simon Kimbangu zo kana Simon Kimbangu eza lingomba Simon Kimbangu ouais eza nzambe te qu'est-ce que nzambe te non ozo ka yoka Simon Kimbangu nzambe tchake eza nzambe na quelque chose bela zongi ya nzambe Simon Kimbangu merci na répondre bien ko trouble nga kutu soki na yeba kana kana bimisa muta boyeta olobi toute façon bino so bela bimisa beaucoup même ba bon nzambe bimisa ba nzambe ntabisa Lucifer lelo l'accepte ka Lucifer ya solo donc bino nyoso na bimisa wana bon continuer kaka merci te na boyete la bino mabete bon continuer na lobi ya muta ko boyesa te biso tous en plaira to boyete to Papi Gen elongia wera ni kuza wera fasa wera oui na boyete jimo wera to se belé muta boyesa te te ozo finga siko ba zero muta wana dozo finga na fingi yote muto na sala o lo na micro non na fingi yote na retirer parole na retirer parole na retirer te mais na retirer parole les promesses ali na ndinga mabete mbuku mabe na eza nino juste mabe na ya tango sala ba fantir na ya o sala ba fantir hein a essayer de plaisir ba to ba mona ye azo ko mitekisa azo ko misala c'est bon misuba misala azo misala yazo misaba na nzambe elo ko waye azo l'église yipsa après azo l'église donc l'église wana non tellement libana telle église on se connaît les personnes sur le salaka muta pasi ozo sa muzo bimisa muta pasi
chauffeur a Denis Lessi, il m'a le bango, à moi ça Denis ça, baké na bar, baké na restaurant, abso mbongo, so mbongo qui il me doit sonner net. Aux autres hollandais hein. Au lobby? Aux autres hein. Mais là ça procureur. Na so be fraction be ka ndengwa lati. Ouais. Na procureur, infraction musu ba ko muta porter plainte te, mais ngai comme ministère public na ko infraction wana. Parce que ma belle nganda bi no bino boko tali fait le tout ba bon. Ma belle nganda bi no Simon Kimbanga za faux prophète, ma belle yango wana. Afinga minyoso yo fingi uka polo bika Simon Kimbanga za faux prophète, bino boko tali. C'est dit muta la musabino ki bola muka. Faut la muka petite. Ba mabonzano so bocha yenda. Siko na lobia. Ba makabo yenda. Merci. Papa Zako la pesa mote Papa Zako. Papa Zako. Apo salimba la pesa mote bele. Oh mais na lobia. Mutazo la musabiso. Abanya onde siko. Abanya on kala te pani. Et c'est moi. Gene na ibo sala bato. Ba chef fongi, ba selezino, do yebna micro na oko, ba bokechu, de micro na kelengi. Oyebi ndenge ni opusaka bato. Mais ya yesika. Aza la maîtrise. Papa Sami ngenda. Hein? Papa Sami ngenda. Puis c'est mboteti. Il vient là. Assommele ba micro. Nani? Papa Sami ngenda assommele micro. Asso aboniko. Papa Sami apesanga ata 50 centimes te Papa Sami ngenda. La TV yango. Pourquoi ça ata? Ata 50 centimes te. Papa Sami. Voilà vient ngai. Na lobi kamnebi wana vient na yo betra kati na boy na ngate. Pour mes amis. Omoni eloko sali passi. Obimisi mutu. Tout c'est pas nous c'est pas même quand on a kuna ngai ba communiquer na matanga babi attaquer Denis Lessi to seka atu abi ya rabo na boy ngana ba kete mais atali ngabi non aibi koloba ape maraté mais à la limite faut zala ako sauter te ako ko sauter te ta mukie on a la prophète de la nation oh frère nanga bokecho amona commandé so tout ça ma problème ke likoloka ka Simon Kimbangu bon ça wala famille. Ok, on a là, on a d'autres balles, moi doute, autres zala, moi la zobala, moi doute. Bon ça cadeau, champagne, oh pour moi doute, moi la zobala, moi la bouquet tu as pas zobala, mariage. Donc pour mes ça, on a ma bête, gagné, mouton tout de ma qualité. Azo qui est bien, ah ça m'a ramené bien, mais à sauter té, à qui n'a pas kamune batuna, azo qui va branam, batuna qui n'a pas mou, mais qui ne coûte rien qu'à n'était. Et au sous que les mabé, à tchaté que mouton, au numéro ce qui 220 et benguier, ngai bona boy. Aluka problème qui m'a c'était alors bien attends comment ba mission azal bon ba mission sur le biboy est-ce que Jésus oui ce que Jésus va finir que beaucoup ça que le remonter mais ba kimbangi ça la limite que doit mais ça va passer yo azal mutu na yo micro yo et ben ça va filmu micro yo ça problème attends la mission attends la bête la boy c'est pas bon ba kimbangi c'est pas tout na dit kimbangi c'est pas tout ba sakuna Baprika basali, mibi basali, bashomba, tout le monde banyama basali, donc ma église ça va tomber partout. Oh mais mise wala Ramadan so ba bok, mais basala Ramadan ba basali. Banduma basali donc mais non musulman partout. Oui partout et ça pareil. Et ça na bien na mukili partout ça ndenge moko. Merci. Donc on a dit que hier penza bende matoi bakimbangise soki ye aswara na France pour la bière de Kina ake baba kama bati na aéroport asa niti bati na armée na vous conseil a déconner na yebi yotika na loba yo za bi yotika la mutu matière ya bengo matière tinga le la réponse droit de réponse c'est quoi olobi na ni poto 600 biso olobi na ni na lobi na eboy mbuku Ezekiel na mona comme kola awa o te porter ba soda na mona kio na forme za langwana forme wana c'est bon ça va ça le bon to za bien te aux elongi bien te tout le roi maniqué c'est pas grave mais ça la maîtrise ya lo comme Kimbangu ba tout ça Kimbangu te asa ba kimbangu ça le roté sentiment micro le katé contrôler maloba à contrôler maloba na ye c'est pas bon parce que o azoluka personne va bien à l'objet Naza on a bino c'est pas bon conseil na pesier a critiquer na batutu siko yo so bateka kombo Kimbangu yo ye c'est automatique hein au moins elo bato babosalaka Nathalie Sayo ngaza famille Kimbangiste je suis procureur dans famille Kimbangiste nkamba wana oyebi ko nkamba zaki mbanza mbola kombo nanga na bénédiction makasi
mingi bakoba te na bénédiction na simba kombo boy na fandi na za na bénédiction makasi bon kamba wana ki mbanza mbola komo na ngai donc na za na droit na donc ce que muta yé ko déconner place oyo ma beza na komba ki mbangu il faut ya parce que ba président tout le monde même yo tout solo papike na mpanzi on dit ba ki mbangu nzambe ala miko wanga naka to ndi so la mpanzi ngai ndi bango ta o ngo betanga ngo betanga lo mo boy yo linga to yokana faut que ça n'aille to so on pas dit rasa mamona kimba ngazana pale nzambe te utuno rasa te na lo to so la te papike rasa mamona utakanela ba ni mukora kuzwa yona sasa to c'est mito papike pardon penda muku so ça les épisodes te ba donc ba arme sophistiquée di marote atika koma kimbangu mais yeba batozo kana ye si ça passer message là ya ti tembe abi que bon bazo benga ye mais bato bakimbangi c'est bazo kanela ye même alobi que expliquer bien te na tangi na commentaire na oui babi que papi gain longole mission o te ba menacer opé na wa menacer nga otangi te ba ibinga pete batanwa olobi batuni bato ba komi mutanga komi ba nga ibinga pe bien te olobi il faudrait banga bien mutanga te na besoin esprit mais comme yo développer ce message na pesa na bien est-ce banzo ite banzoyi na lobia comme na tambala na bela nga mona zana mais côté ma uto yebite yo batu bandanziro yo bandanziro na lobia yo batu tala muchindo habita na muchindo na bien yo batu na problème te mais mutu oui ba nezala ka batu mbuko pa problème mbuko pa yego ko baka ba vérité kimbango za pona ye kimbango nzambe te kimbango faux prophète bino bo prouver mbuko pardon mbuko akoti kimbango na missionnaire po ani akoti eloko to ka passer kimbango ya bino mawa mo no bato bakanga bango solo bato batababe bakanga bango ba eloko lo mbuko ye mo confier ça malamu te te tika ngako ko kata ko ni tika ya lo ba te tika na ye mo te me ya finga gite yo ni ko na via malamu te na finga yo nzambe na finga yo nzambe ba finga ata faut ba non nzambe na biso azali tala sa miracle boy tala sa bosa c'est bon muko akolinga te muya kwa otalisa ko ndima te ngaza ba menace beba so tele on attend na 200 voice ya ba menace et quand ba 300 et où tu passé par là oui donc pour ndima maluki makamunga moko ebele yeba ale ka otalo ba kazo chamu ndo makasi côté ko zula yo ko salate pour un journaliste muku et ce classe on peut s'adresser église na yo bona o sala bandimi na ndimité tout le monde ndeko no de nesi kuneza ba tika la 10 si vous devez ça puissant ko le ka yo ko tozala za na nguyate en plus avant la ya na tali na butu asa vide na contrôler ko bala mutu ti luketu ti makolo asa lo ka nzambete o ta za ngai na kolia ye na so mi ta na sala makamna na ko leksa butu asa lo ko tali lo ka nzambete o yo ngo aluka makamute akoleka ba ko ntaba pa mutu azo finga na ozonga simate c'est bon comme ça bon comme c'est makolo ko tabi kusi pesa mbote so pesa mbote tout ça na biso na baksa message moko muke na kanisi na pesa ki message moko pa message so mukeli na kanisi mamozelo na Congo et le mo ba na autotune bato so balobaki lo tolobaki so sisango na pesa ki message wase kwa yoki ango kota na biso banate nyoko longa za autokoma ayongo landa mama autotune wana te mais na baki na milabel aya pété des fois beta concert na Belgique automana mutakala na ye ay suma bato autotune parce que ce que le monde a fallu vous avez une limite nango milabel yo comment contre Fali milabel non on a procureur non ça tant makambo si ko procureur na comment contre Fali na kata monde zo kende ceux qui vous obéissent yo kana pardon il faut savoir que côté Fali vous voyez nan yenan oh même mutu na yote te on a mis procureur tant c'est pas qu'on a procureur parce que mon corps on appelle sur mot de tu as sauvé cette mission milabel mi batela ki mukolo na yo milabel mira makwanzo to mlaki na madiela milabel ayeko tcha désordre ba mo bele monga fali autotine Cécile ayeko botika mwana ba tu fali bono milabel si te milabel yo mais somme de côté la fali non ayeko ça mais tant so ka te mais non c'est pas bon bon beauté so bon finga pourquoi na obia on finga pourquoi on so kusabatu mingi c'est que yo ayeko so kusabatu mingi c'est que yo ina fali
Toki bien. Au moins. T'es non, c'est bien c'est il a fallu. C'est qu'est-ce que c'est mon parce que il m'a donné la fallu, il faut ça. Non. On a ça procureur. Donc la ligne yoka. tu l'as fallu yoka. Alors on comprend pas. On fait comprendre. Nazo bundelo komoko pour faire ça na kimia. Oh. Yoka. Parce que mukilito ina na fali. Yoka. Non. Yoka nga, tu dois comprendre té. Tango fali déjà. Azala ngwende. Ça comme likolo. Ameki bato mafinga la poto. O batie na buzoba na bato. To lingisi comme ngesi là. Comme ça fali na neloko bien. Comme ça fait la polémique té. Ce que l'on communique place wala ba mikolo surtout. Entre bato na bato ba jeune. On comprend. Bato ba visa, bato poto oui. Mais mukolo parce que quand tu sois masolo, a cela on bien. Bozipe, tato kalana, il est pas déconné. Sur les bateaux soit les bons fali. Mais on sait qu'à comprendre ici que non, c'est pas comme ça. Vous comprenez? Et là on a passé, et là on comprend déjà. Non, on n'a pas que le kala. Tant on a fallu ça bon. Botika kolu que la fali pas problème, il y a le bloc ils a tinate, ba refinga yé. C'est comme ça ils ont kendi. Ba refinga fali moi sinaye. Parce que il y a vandi, maman c'est si nango. Parce que bota fallait la concert à munene. Sur la concert wana, yo yeso yé, ngala muni, ba finir grave. C'est pas pour toi finir fali. Tika fala respirer na yé. Ça le bac sili, ba to ba yé lié. C'est pareil. Ba to finga gims. Pas au bien ça ko. Gims ça le bac out. Ba finir na jalana. Et que na wana. Avant na onye, vetu na bungi na yé. Mais la belle c'est ça. Mamuse ku finango ayé. To tikile tante parce que tant ozo ya wana. To que fali, azala ngwende, muto pasate. O tikile tante pour n'importe comme si fali. Tant moi ça vous oba. Fali o yo. Ah, tiro ça. Zoma dans yamani, comment on a comment on a dit? On vient pour qui? Yanga dit. Comment on a dit? Oh, pardon. Moni sikoyo. Biloko ke nango to ke mopanzi na yo, o lebi mto salangai. Tika tika. Wala beti bien. Tant ya o lebi na beti o biloko. Tika to ke de. Na ninga mabeti. Biso to lingi penda. Ba tika fali calme na ba concert na ye. Ba kende. Ba sali be chèque. Il y avait un chèque. Avec comme ça Madeleine, il y avait ça. Abunga, soit bimi la sortie. Il y a ta critique on a conseil aux mutakala. Tant zongi, PC explication. Bala bala conseil à mon en raté. Tant zongi autotine. C'est pas bon. Ça la makamna yo, botika fali tranquille. Il y a désolé là. Faire minute à besoin pour tabaté. Bon le problème té, botika parce que bon les bazo ya wana. Tant yo wana, batake fali. C'est ça qu'on yo pas comprendre maté. Oui bien ça que loko yoko. Depuis, avant, il fallait comprendre makam. C'est que bato fallait bokende. Fallait nous sauter. Parce que bon, il y a pas de problème. Donc, on a un sur que l'homme est bimi sous ça. Batini petit moko boy. Moutaka le Facebook. Petit moko boy, petit moko boy. Petit on a. Petit moko réflexe, c'est ça. Petit moko comme ça fallait. Comment petit on a. Petit on a. Azo finga fallait me coller ça. Azo finga fallait. Donc, nous t'a fallu. Petit on a. Les défenseurs. Et là, sur les défenseurs, on a utilisé un petit mot avec Alexis, un gel chaud, un bimissier. Nous avons fait un peu de avant de faire un fali. Des fois, nous avons fait un concert pour appeler ça le ciment. Nous avons critiqué Fali, nous avons fait un fali. Si vous avez fait Fali, vous avez Fali, vous avez Fali. Parce que vous avez Tindia, vous avez Tindia gel chaud, vous avez Tindia les défenseurs. Abimsa bloc wana non soit noté au procureur était firmé fondé Abimsa bloc wana si quoi va falloir comprendre pas gel chaud biwa fali là on a yé là qui bango est-ce gel chaud tika comme la biso po na se bango bino boyo kanga siko comme gel zo finga biso na churamboma bino bozo ndima aboka bino ba telemelier parce que gel moninga fallait pas le bien petit yes quoi le abine ils ont fait finga fali azo finga fali na kisasa. Nous tout le monde répondre était j'ai soit fini était Alexa fini était mais Gims ba finga ba tout son robino ba yelié Gims ba yebié mais yé ba boy parce que j'ai chom datindie ba finga fali pour bureau tinda j'ai la finga bureau ba petit kara nengezo kende biloko na elo bien matière na ba preuve tout ça l'émission les défenseurs na finga fali j'ai chaud azasima les défenseurs na Alexis Wechi batindi les afinga fali nengezo finga fali boya. Alors que la fali que simane fo mama aza deux fois ba bima la fali na kin donc ba muta fali ba reflet la kin poto solango donc maman c'est belé donc ya on a dit que ba tout na contre mututé na za procureur
naza contre fali te mais nalingi te bato bolinga kosala bapolémique bofingama mpona fali nani mpe gfa bato so biloko tozokota kota awa parce que bino bozoya yango tozorépondre ekwelaka fali moi nalingi yango te nalingi fali akobeta stade déjà plein mosusu promotion plein bino olinga boya yango nga nazotelemela bato boya te kaka bafinga bolukaka polémique aza na concert boye bobimina ah bon concert babiye sili fali boye na boye c'est pareil mpe lesi bagaulois fait regola kaka bovandi wana kaka mobondo biso boye salo bazwi wana na etondi te so olenga na tiktok amakelele to mobondo babiye esili te bagaulois bolingaka faire mingi bagaulois botondisa kala te concert ezobeta bagaulois botiaka makele te boswanaka yango fali atiki bino na se bagaulois au conseil apesi bino procureur bosilisa babiye wana bolakaiso bafete eleki kala bosalaka te boza basomere bobata mpasi bosepelisa faire egola message yango wana donc wana apesi message tranquille ya bagaulois parce que botika bapolémique balingi koswana mingi bagaulois yango mpe kote fali mpe bato baza peme na fali botika kofinga pampama lelo ça fait combien de temps il a fallu beaucoup de temps tosani beaucoup de temps sauter ça fait combien de temps aza mama nanga tatanga comment question ça matina boye za mutu na makolo comment tu na fali muntu kaka aza mutu normal yenani siko ngo ça fali pas la manane ça fait combien de temps mama nanga simo kimbangu sola bien ko pour que ça peut pas ça matina boye bo pera kanda boye ça fait combien de temps ozanga nani yip ça sur terrain ozanga bonani pour tu na wera te o tu na sibete profiter pour fali te na que fali pire te pour pire pour maman les até so bon suye pe ça bokaboli et c'est lui bon suye ça bokaboli tu beta mutu ko bon suye ça bokaboli si ça bon suye pe bota bokaboli ndenge zalaka partout te bien konoka kutu te tikala mwene na ye azala bien na sambela ka simo kimbangu apesa ye kama kendaka un point ok tout ici pesa mbote tout ici tout ici qui pesa mbote pardon apesi mbote nzambela ngai Ezekia prophète Ezekia soko leki muku soko yeko répondre na muku toke non épisode na biso mec dit ça au kotango c'est les gens au kotama makambo muku supporter na biso c'est mon petit frère c'est les gens na ça na ye na muku ça sika muku c'est ngulu avatika ko na sola yo déranger raté pesa mbote na pesi mbote ingénieur maître Dadou Lombe petit frère propre Moussingo Melanga Tongo, maître John, Moïse, Yabousele, grand maître Jamos, mon frère à moi, Yamakila, full option, maître Ninja Sikatenda, oh, Benda Abatela, de la forêt Ngiama, maître Ninja, maître Moko humble, calme, problème tout une force et belé, Sikatenda Ninja, Zoé Angoyo, pasteur le visionnaire, Padjo, na Liège, surtout que Liège, l'église à pasteur, puis, on sait pas quoi. Ozonga ni loko tout ça la boule pasteur Willy Malela na Verviers yo pas muta kusoba na Verviers Hervé Fashion c'est les unes mec d'ici mon frère papa Doris et maman Natacha de Genève bana SK Tongo champion Jean-Paul Mbiye na Lille champion Doli na Italie maître Goliath Bolakov na Suisse Veranga Berger Bilao petit nanga maître Goliath Bilao Yannick Nkumu Gigi Kando, ya mapo finini, maître Koko Miambis na Lille, bakimbangiste, onde kola bino, nkamba na, bazambole koma nkamba, na pesi bino sumbote, boza na kimia, likamona konoti na suka. Merci beaucoup. Voilà, Tokoumé la souka. Et là qui, le procureur, hein, les descendants ma comme procureur. Voilà, les procureurs firmés. Vendé, hein? Ouais. Voilà, d'ici là, restez connectés sur Tolo Belavi. Prochainement, tu vas y aller parce que vous êtes à Ndagounaye. Oui, Salanga. Oui, Salanga. Oui, Salanga. Oui, Salanga. Voilà, merci. Allez, Tolo Belavi. Bye bye. bazokitisa baplan kitala jure
tolobela toujours vie yango tu as pleuré ça et 25 kilos tolobela vie toujours bana nyonso voilà awa toza na orphelina totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin azali toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oyo basoso ezokita soso ya karto ezokita Pigene de la vie toujours en forme. nakotuna mwa 2 mituna tuna ba osimbika mikolo kozone mama mingi mais mama mbote papa na ngai naza ndeko na yo ndeko Papigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelina tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni koboni te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni koboni te moto motema nde kotutisama yo ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na kotikolobaka ezaka bato bona soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge otikoba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice
komona ye tozotravaille awa toza na salaire te na salaire te ndenge oyebi osoi mama oza boye opesa batravailleur nde tozongisa na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi otogamie ntango moke tokena mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filma na bino et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango mpona fait nga nazalaka na association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato balanda biso mpe balanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozala na bana ndenge nini awa? Merci beaucoup. Zo micro mama simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci komona bino mpe koyamba bino na kombo na Yesu. Amen. Ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango ke nakoma na esika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazali na sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bakoki kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi? Bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda na nazali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyi kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolemi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala bayebo baye otali te batiki bandako ebele soki baye pana to eza misio moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko ngarte provisoire ya mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana
sikoyo opesinga mosala luka mpe place balongo kovandela bana balokatele boye na kokatela ba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko mende tozosambelana place moko tozosambelana place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana sombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka teza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba yabi nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele bakizaka na kati ote mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na priere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti lelo oyo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzali mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndeki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai kolonga azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosonga mpena mingi difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te akokoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama enseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata na moke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako
bazotanga sandesi luka mbongo kokuta sandesi luka bansini nde difficulté makasi oyo naza na yango. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci, vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamite ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musana biso yango. On est toyé sur place awa na Felina. Motema oyo mama na biso azana ngo. Eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais to comme na mitema oyo. Bano nyoso munyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup biso to tiki yo to ke pe to pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to koleka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme famille zatawa mais famille bayaka famille nanga baleka ka awa à travers bangonde senga penga penalika. Merci. Voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na si ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur bata diaspora mutema bango et tout sama ba robenga biso et puis to komema bango awa je pense que ça n'est pas possible ata bozala na libanja ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandreke na bino bandeka bino bazana ba activité sonda bazosunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliba okoma pe na mboka de l'État soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma ko ngene right les soucis na gaza ka lelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mama te na bana na sa mariage lokola nzambe akabula biso na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala na kolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe batu oyo bakokosenga mboka na biso. Amen. Po lelo soki bakomi mpe batu bakokalisa bino aza mwana Kongo bakokalisa bino akolaka na centre sala akola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika na kuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango po akoma bato eza histoire kati na bango. En tout cas, napesi merci mingi na bino ezwamba na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tame moyenga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tanga bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakwazala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini na Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Comme vous voyez. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni kambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, les grandes, ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Vous êtes dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean maboko. Mwana mwasi moto ane besoin pour tout si ça casse. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil ba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka. Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mutamunene nsho. Na banda posungo batu boza. Oyoki Lina obi websa nzambe jour koma mutu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière na. Bobete Lina maboko. Merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngala kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na rapete.
respect boto sabato bazala liboso na bino. Boyokani toyokani? Toyokani? Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà, prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.